bandeko na kombo ya Yesu Masiya naza na sujet ya kopartage na bino euti eza mpona kokolisa kondima bino epe kosunga bino nzela molimo mpe na nzela ya mosala na bino ya moto. Basujet yango euti na apôtre Jacob Fwan ya église Christ est avec nous et c'est un sigle ville de Matadi. Matadi le 6 septembre 2025. Basujet oyo tokomi awa ekokosunga yo po otambola malamu sur le plan spirituel pe na bomoto. Bokolanda mondambo na TikTok kasi oyo alingi kozwa yango nyonso akende kokota na YouTube ekuna akokota na logo ya Église de Christ est avec nous et c'est na sigle. Le sujet liboso soki olingi olonga etumba oyo eza nango sambelaka na kondima. Kondima eza nini? Kondima eza bolamu. Soki ozosambela na bolamu, réponse na prière na yo eza nango proche. Hébreu 11 verset 6, Marc 11 verset 24. Deuxième sujet, il faut kolinga koumela na babondeli na kotanga Bible pe na koyoka mingi maloba ya Nzambe. Luc 18 1 bar 7 à 8, Psaume 40 verset 1, 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Sujet ya misato, éviter mato na yo eyokaka makambo ya incompréhension to ya mabe. Esengeli koluka bato oyo baza bonzambe po basunga yo na baconseil na bango ya bien. Psaume 1 verset 1 à 6, Proverbe 17 verset 4. Sujet 4. Éviter kokota na contrôle ya vie ya basala ya Nzambe eto kokritike bango po ete vie na bango eza na maboko ya Nzambe. Po mosala ya Nzambe akokoya 7 fois akotelema mpe 7 fois po ye moko Nzambe atindaka bango mpe ayebi ndenge akotelemisa bango. Oyo ya mabe ye moko mpe ayebi ndenge akopesa bango etumbu. Hébreu 13 verset 17 et Proverbe 24 verset 16. Sujet 5. Éviter kokota na vie ya moto oyo azoteya yo to azobundela yo ou bien oyo pe azosalela yo bolamu. Ecclésiaste 10 verset 20. Sixième sujet. Sepelaka na kokendaka na ndako ya Nzambe. Sepelaka pe na koyoka mateya ya Nzambe. Psaume 122 verset 1. Septième sujet. Eloko liboso oyo Satan azulaka mutu eza négligence. Négligence eza likambo moko oyo yebi kosala kasi ozosala yango te. Négligence ekosaka faiblesse ya mutu. Elongola pe na mutu posa kosambela. Elongola pe posa kotanga Bible. Elongola posa kokende na église pe ekomema mutu na lifelo. Tango négligence elongi yo couloir mabe epe efungwami kati na yo. Jacques 4 verset 17, Jérémie 48 verset 10. Huitième sujet. Tango ozokende na mosala ya Nzambe ou bien na église, tunaka Nzambe alakisa yo elembo bisika ozokende. Po eza bisika mosusu tokendaka ekopesa mabongo to kopesa mutu basila biso maboko. To bisika mosusu tokenda kosambela bisika yango eza na kanda ya Nzambe. Jérémie 44 verset 3 bar 23. Neuvième sujet. Kolinga mokili te po nyonso eza mokili ekobeba. Jérémie 51 verset 6, 1 Jean 2 verset 15, 1 Corinthiens 15 verset 19. Dixième sujet. Kosengaka te na prière na yo banguna na yo bakufa. Kasi sengaka Nzambe akuta na bango. Soki mpe bakoyi kosepelaka te po Nzambe akosepela yo te. Proverbe 24 verset 17 à 18. Onzième sujet. Kolukelaka te bapasi na moto oyo asali bolamu. Soki osali bongo bapasi ekosilaka te epa na yo. Proverbe 17 verset 13. Douzième sujet. Soki oza na place ya malamu yebaka mpe kozala na mayele ya kobatela yango. Po soki obimi
ekomaka pasi mpo ozonga kuna lisusu. Eza bandeko na biso banegija bakoma na bapasi na ntango basengaka na nzambe azongisa bango bisika wana eporte ekangama. Hébreu 6 verset 4-6, Proverbe 18 verset 19, Ézéchiel 44 verset 2. 13e sujet, soki oza na niveau ya bonzambe te to ya molimo, kolingaka te kokontrole basala ya nzambe to kokota na makambo ya molimo po ete monde yango ye moko nzambe asimbi yango to asiege kuna. Po ntango okoti kuna okoriske kosimba bisika basimbaka te mpe ekokomplike vi na yo. 1 Corinthiens 2 verset 14-16, Marc 3 verset 28. 14e sujet, moto oyo azali na molimo esengeli atambola nzela moko na makomami. Po soki azotambola na molimo kaka bible te akokoya, soki mpe azotambola kaka na bible molimo te akokoya. 2 Corinthiens 3 verset 6. 15e sujet, moto nyonso akontaka na baprofete ya kala apesa nzambe kanda. Po nzambe asalaka bato bakufa te, kasi asalaka kaka baoyo baza bomoi. Bato wana eza pasi mpo bayamba message ya sika oyo eyeli na nzela ya profete ya sika, mpo bakangama kaka na makambo ya baprofete ya kala. Po ete nzambe atindaka baprofete na basaison, baprofete wana otangaka soki baye sikoyo bakosala lisusu te ndenge basalaka na saison wana, po ete nzambe atindaka baprofete selon batempérature ya temps. 16e verset, chapitre verset biblique ezali na 2 Corinthiens 3 verset 14, Marc 12 verset 27. 16e sujet, yo mutu il faut kosengaka molimo asalela yo po ntango okutana mutu molimo ayebisa yo ke mutu oyo awuti na likolo to aza mutu mosusu. Po Abraham liboso ya bato misato oyo bakutana ye molimo nde eliaka ye. Ndenge moko basala nzambe ntango mosusu paster oyo akutana yo aza superieur na paster na yo, molimo nde moto akoede yo. Nzambe ntango alingi koaccomplir maloba na baprofete ya kala akosalela profete mosusu oyo aza na bomoi mpona kokokisa maloba wana. Genèse 14 verset 18 à 20, Genèse 18 verset 1 à 3, Amos 3 verset 8. 17e sujet, yo mutu osambelaka il faut kozalaka na bareserve na maloba na yo. Il faut koyebaka critique eza arme epanzaka bisika bato bavandi na yo. Chrétien eza mabe kozala na esprit critique. Ecclésiaste 5 verset 1 à 5, Proverbe 18 verset 20 à 21, Jacques 3 verset 5 à 6. 18e sujet, soki ozwi bokonzi ya bonzambe to ya mokili il faut kokitisa motema mpo otuna nzambe banani bato bakosala na yo. Mpo bakonzi oyo baponaka bato bakosala bango na volonté na bango moko bakokisaka bamisio na bango te na ndenge esengeli. Mosakoli 10 verset 5 à 7. 19e sujet, keba kosakanaka na mosala ya nzambe oyo aza na bonzambe mpo azalaka na contact direct na nzambe mpo kosilika na ye ekomemela bino bolambo moko te. Proverbe 20 verset 2, Proverbe 19 verset 12, Psaume 105 verset 15, Nombre 12 verset 1 à 16. Et sujet 20, kolingaka te kokende maboko pamba na eglise. Soki mpe ozokende kokutana na mosala ya nzambe kokendeka te maboko pamba. Proverbe Deutéronome 16 verset 16, 1 Samuel 9 verset 7 à 8, Matthieu 8 verset 4. 21e sujet, etango oza na likambo mpe olaki nzambe eloko ekokisa yango noki po soki te nzambe akosilikela yo na misala na yo. Ecclésiaste 5 verset 5, Juge 11 verset 29 à 31. Sujet 22, keba maloba na yo lokola mokolo moko te na kolongwa na eglise oyo, mokolo moko te na kotika mobali oyo to mokolo moko te na kotika mwasi oyo.
po ete maloba ekanga bato ebele. Tanga na Ecclésiaste 5 verset 5. Sujet 23. Yo moto osambelaka keba kozalaka na relation na bato mabe. Otango okoti na relation mabe après chute na yo. Tango kozonga epai ya Nzambe akorépondre yo ndenge nini okende kosala relation na bato mabe. 2 Chroniques 19 verset 2. 2 Chroniques 20 verset 35 à 36. Sujet 24. Mutu nyonso oyo Nzambe asali bolamu na tango négligé bolamu wana ezongaka lisusu te. 2 Chroniques 16 verset 7 à 10. Sujet 25. Na makambo nyonso tokutana nango il faut kozalaka na habitude ya kopesa Nzambe merci. Kodécourageaka te na tango ya pasi mpe kokondanaka mpe Nzambe te na tango ya pasi. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Sujet 26. Yo moto olingi Nzambe il faut kosambelaka mingi. Et David aza kosambela 7 fois par jour. Daniel 3 fois par jour. Tanga na Psaume 119 verset 164. Daniel 6 verset 11. Sujet 27. Tango osambelaka mingi kolobaka te okutanaka likambo moko te ya pasi. David alingaki Nzambe mingi akutani mpe makambo mingi ya pasi yango te atikelaki Nzambe. 2 Samuel 12 bande premier verset na suka, 2 Samuel 13 premier verset na suka, et 2 Samuel 14 premier verset na suka, 2 Samuel chapitre 15 verset 1 tina suka. Merci yango to komisili twana bino euti epai ya apôtre Jacob Fwani, église Christ avec nous, la ville Matadi, na Congo central.